Alors Bandeko, Balandia, Erotech TV, Mbotenabino. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans notre émission L'Évangile à marche. L'Évangile à marche, c'est une émission chrétienne que je présente avec mon frère, le messager Galates 4, 16, qui est là. Donc nous allons parler de la politique congolaise, mais dans sa phase chrétienne. Voilà. Donc nous allons parler en lingala, justement, puisque nous aimerions que tout le monde, tous les Congolais, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, puissent capter notre message d'aujourd'hui. Et donc nous nous excusons pour ceux qui ne comprennent pas la langue du pays. Et puis, donc, on fera un effort pour parler dans une langue qui est compréhensible à tout le monde. Voilà, Bandeko, Balandia, Erotech TV, Mbote Nabino, Mbote et Paibino Bosangani na Otango Toyebike et Belé Bozali Bolandaka. Émission d'Abisso, l'Évangile à marche. L'Évangile à marche, c'est une émission conçue et présentée en binôme avec mon frère Galates 416 Ndeko. Mbote, Jean-Paul, Erotech. Le messager, oyebi kezala toujours esengo, puisque bandeko balandaka biso, ba message koyaka ndenge na ndenge, pour l'obaki émission wana, ezali émission capitale, otolandaka chaque semaine, et puis, et ça la biso bien. Yango nangaki na mata message oyo, et pas nao ndeko avant de émission na santé ezali santé ezali très bien ne ozali komona Erotech par la grâce ya Nzambe de tolobaki libanda ya Nzambe kufwa kozanga Nzambe ezali kama mais ce kozana ye ozana protection totale émission oyo ndeko tikoloba yo moko ezali aspirer spirituellement tolobi évangile à marche tout ça la spirituelle tout ça la sociale oyebi social ya ba congolais ezali chaos catastrophe tout ça la politique tout ça la politique mais tout ça analyse tout ça la analyse spirituelle par rapport à makambozo le kayamboka parce que c'est le temps de Dieu au Congo il faut toloba makambo ya mboka. Alors, pour toloba makambo mboka tozali na moko na biso oyo to sepelaka to bengaka et to benganaka même donc soit un coup à bengi biso to bengi pe moko na biso afandaka na Luxembourg maman Béatrice Bongoli et donc azali wana en ligne pour partager moment oyo avec nous sur ce plateau. Donc lelo tokolobela bandeko ndenge bino boyebi yango bien que mboka ezali ya kopela moto l'élection elekaki na kimia mais o elandi na sima kimia ezali te tolandaki élection législative elekaki mais tant tokomi na élection ya kopona ba député ba sénateur na biso évidemment tomoni oyo eleki na kata mboka donc tokomeka kosala analyse na ndenge na biso poto yeba makelelo wana ebandaki wapi ekomi wapi et puis surtout ekosuka ndenge nini makambo oyo tomoni ndeko Fayulu Martin Madidi azosala tournée abandaki na Afrique asisi Afrique na mboka ya ponaka kende amati na poto azaki na Suisse azaki na Belgique alekaki awa na France esika émission ezoleka akozala na Angleterre akozala na États-Unis tongi toyeba réellement message nini ndeko oyo azotambusa mokili mobimba et puis tokolobela lisusu badiver ya mboka na biso le roi donc makambu ya bandeko oyo babimi na prison le roi Frank Djongo abimaki lobby alors avenir ne kozala ndenge nini avenir ne politique évidemment et kozala ndenge nini tolobela papa Ngwanda na Moïse Katumbi toyebi ke bandeko wana bazali pembeni ya kozonga mboka mais tomoni président Fachi apesi Katumbi passeport mais Ngwanda zui passeport te
likambo nini est-ce que boyoka ezali te nungu ezali na kati wana tokomeka un petit peu qu'on se demander ce qui se passe actuellement. Alors maman Béatrice, bonjour encore. Voilà ndeko tozali awa toyebi oyo na radio lundi un petit peu sommaire na biso biso tozela ki kimia eleki na élection présidentielle, kimia eleki na élection législative, mais kimia ezali te na élection sénatoriale. Alors makambo yo oyokeli yango nini point de vue no ezali ndeni na onyo sozoleka sur les sénateurs na Congo. En tout cas, merci déjà, merci Andenge, vraiment, tout côté sur son contact. Vraiment, de Koyanga, il a un bon véloté, il a pour ça pour intervenir. Je te dis vraiment la vérité, mon thème a passé. Parce que je dis que tout le monde s'en a, quand tu connais l'eau de la ligne, autant d'attendre comme moi qui faillit. La ligne autant gaïti. Mais vraiment, dans autres la peuple, dans autres là. Biso batovandi koto to sala ba commentaire de to sala na to lia ki na tongo to lia ki na midi to lia ki na pokwa so pe na ki suza na fungoli frigo nyonso ezali oyebi kezo lekelanga je me dis congolais na yebite papa nanga na zo yebiso awa na zo yebisa bino na pasi na motema eza motema ya bo mama motema ya bo congolais dezoloba ce n'est pas possible, ce n'est plus supportable pendant que Fayulu zo bina nebi biloko ni ya zo lobate na mboka kuna na yebi kezo lekelanga yango peza ko lelo na lobaki na koyoka bino mingi na koloba muke ko vraiment na zo lelela nzambi ndeko ngaba ndeko nanga so bana poto kaba ndeko nanga nyoso bazina ba Paris wana na ba Afrique du Sud ngai kaka poto ebi que rien n'est acquis dans cette vie mais nga vi na ngai ya oyaki na Luxembourg bon on a kenga na vivaka na ngai ozo comprendre siko tozo kufela nini tolingi ke ba monnaie grand moyen kota faillite c'est ça ba biloko ya ba multinationaux ba Western Union kota faillite tolingi mboke bonga est-ce que na moment où c'est le moment de Tshisekedi de Kabila et de Fayulu il se moque de qui ba tunyo soto wana il se moque de qui il s'agit des âmes de Konangai les âmes milimo ya ba tunde tozo sakana na bango ba pasteur baya ba sakana ba homme politique baya ba sakana mais qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple congolais? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai trop mal. En tout cas, Kimia Ezala et pas Yozali. Ndeko, voilà, Ndeko Galat, Yolanda qui m'a cambo na bokebi, point de vue no ezandena o ezole kandeko. Surtout quand ça qui Kimia est continue mboka, mais Kimia ezalité, Kimia ezate. Merci, na parole au Tukopé Sangai, tout ça qu'on continue koloba toujours que non. Qui bokozi oyo a traversé de preuve yamakasi pendant 5 ans naie Congo ezali ya kokufwa lokola Lazare il faut essayer quoi yemutu abomi Congo te akuti Congo esili kokufwa na mentalité na éducation na biso alors soki na ke musika Mandela aloba l'éducation peut changer la situation au pays. Éducation et ko bongo la makambo ebele na katina mboka. Alors éducation yango oyo bomoni alobeli beke no changement de mentalité état de droit. Oui, le ko les ali ki bokonzi oyo toloba ki ezali toujours ya Nzambe, Nzambe a permettre na ba tricherie ba toza koloba, Nzambe a permettre na okosa oyo ba toza koloba, mais makomi ezoko talisa biso ke non. Oui, Esaü azalaki mwana ya liboso, mais Nzambe aponaki Jacob. Alors Nzambe azalaki na mission na Esaü te azalaki na mission na Jacob parce que na nzela ya Jacob nde les 12 tribus d'Israël elingaki kobima. Alors na nzela ya bana ya Jacob nde Juda elingaki kobima. Juda qui signifie la louange, na nzela ya Juda nde oyo descendant ya David nge mati bipa Yesu Masiya nga bima. C'est-à-dire Nzambe makanisi ya batu eza Nzambe te, choix ya batu eza Nzambe te. Nzambe amonaki déjà de loin bipa oyo akobimiselo kwa malamu na nzela ya Jacob. Malgré apremetaki a permettre ona esalema oyo esalemaki na kata libota na bomonaki
bitumba ya Esaú na Jacob ezala ko pesi mbwa aboyi parce que soi-disant Jacob aibaki bénédiction ya Esaú mais Nzambe a permetaki yango esalemi na ndenge wana oyo ezokoleka na Congo yango wana alors élection c'est salema basi ba proclama bakata makambo mais boza komona oyo za koleka lelo na kata mboka alors balobi bien okoki kolongola musapi eloko na liso moto musute soki na yo moko nanu olongolite état de droit il faut banana nous ezalaki nanu familial alobaki nanu epa ya famille na ye biologique atalisi bango alobi voilà bino faut bozala ba exemplaire na kata société oya kotengama kombo na yebo boloko le même état de droit wana il faut ezala na kata classe politique famille politique na ye IDPS oyo eyebani na moment oyo makambu oyo ezali koleka oyo basali ndengo zoyoka mama na biso Béatrice Bongeli alobi aza kutu na courage akoloba te pasi na kati ya mutema oui 9 Congolais sur 10 azali kolela surtout na Kisasa biso awa toliaka tomelaka tosakanaka tobinaka esengo ezali mais bango kuna balalaka na makanisi lobi na ntongo na kolia nini soki balie par la grâce ya Nzambe bazui eloko kolia mais mama ya makambo ba oyo bazalaki ba député ya UDPS oyo ba bima na candidature ya députation bazui peuple oyo vandaka na permanence ba vanda 15 à 20 ans ndenge toyebi que nous a parti à ba chômeur ndenge toyebi que nous batona na basala na noté mais peuple basé bazali toujours na kata fidèle ya bato na bango que non un jour tokozwa pouvoir un jour tokosala un jour tokofutama na kati na mboka oyo mais ba pesa ki confiance na ba député na bango ba élire bango mais ba député wana basali oyo ezali haute trahison babuki penza nzete babotoli penza Félix Makolo c'est-à-dire que babandi ko détruire yé déjà avant kutu tokoma ba 5 mois 6 mois kaka na 100 jours à début à 100 jours tala makamza kobima mais tokumi sans Nzambe pourquoi Nzambe alinga kite batikala na yango babombama alakisi mbuma mabe déjà bien avant ayeba que non tala ba oyo bo confia ki bango bazala député tala makambo za ko sala ila kisi soki Nzamba la kisa ki makambo na bango babomba mi na bukute balinga ki bakena babona bango bo soto ti ba umela nango au Bible lobby il y a rien qui va être caché dans les ténèbres tout sera dévoilé Nzamba dévoilé bango déjà en avance mais ezali pas si pourquoi oyo ba trahir Félix na sens nini bango ba préférer batikala na fonction na bango ya députation mais ba voix na bango ba ke ko zo mbongo et pas ba katum et ba kuzwi mbongo et pas ba kimbuta ba zwi mbongo et pas ba ta FCC contrepartie ya ba voix na bango ba préférer ba tika la ba député mais ba sacrifier parti ba sacrifier peuple congolais en quelque sorte ba sacrifier le président élu ba la kisi mokili mobimba état d'âme na bango ba la kisi que non passe à Congo, Congolais, et ça na maboko ya Congolais. Alors, ndeko, nagansi passe à Congolais, ça na maboko Congolais, mais de l'autre côté aussi, il faut que Bandeko, wana lelo bazo déclarer babi, non seulement to démissionné, et en plus, bazo lo bango haut et fort, que bango tant basala qui campagne, IDPS a aidé bango te. Mais lelo, ils n'ont aucun compte à rendre à qui que ce soit. Donc, ils ont pas droit na bango. Oui. Toyebi bien IDPS ezali parti oyo et sala na gouvernement mon côté ba sejate moye bazwa mbongo ya kopesa ba candidat bango ya députation ezate et la kisi yo oyo ozali candidat ya députation na parti ya IDPS okobeta mutu na yo oko sala ba relation na yo po o sala campagne na yo bazalaki na ba relation na bango bazalaki na ba connaissance na bango basali campagne na bango en tant que batu ya UDPS oui ba cause la mbongo na parti te pour parti za na mbongo te o be sabino mais to reconnaître bino boza batu na biso mais bozo représenter parti basali pe bazwaki na ndambo oyo bazalaki na ngososo aliaka na mulai ya munena mungongo na ye voilà bazalaki eli yango tende mutu ekokti na bango bakende ko sala makambo basali trahison haute trahison oyo basali bako sala biloko bongo te parti musungu te ko sala biloko bongo mais parti ya IDPS te tokoloba sikoyo nini tokoloba
alors tokopesa bato bakoloba miso baloba raison que non azali élite azali nommé oyo bato baza koloba alors du coup sikoyo bato oyo biso toyebi azali élu par la grâce ya Nzambe Nzambe apermettre yango siko comportement ya bana ya ndako baza kosala ezali comportement oyo ezali mépris na miso ya bato eza kofingisa président de la République eza kofingisa parti ba trahir le peuple ba préférer batikala na qui vont conserver en députation, mais va trahir, va zoa, moi miette, oyo, va passer par la FCC, va FCC, va caler par la capacité, va quoi qu'on peut qu'on bongo, mais tant qu'on qu'on vote, n'a qu'on vote, n'a voté, mouton n'a pas de bon, pessinga mbongo, ok. Ceux qui bazalaki na mour ya Congo, ceux qui bazalaki na mour ya peuple congolais, ceux qui bazalaki na mour ya parti na bango, ba pesinga mbote na mbongo na Kimbuta, ba pesinga mbongo na Chibala, ba pesinga mbongo na Ngoikasaji, na kei bipai ba votaka, mutakomona ngaza te, na tchekombo ya batu na biso, na voter esili, résultat bazuite. Pourquoi ba sela jango mote? Tout simplement bazalaki ba infiltrer na kati ya UDPS, ba infiltrer ba même mezoka bazalaki ba koyi, oyo nzamba la kisi bango en face nyonso. Alors olobi bien que non, balobi bien que non mutu asala bango campagne azate mutu a financer bango azalité. Mais baye ba bien que non, bazalaki eli na étiquette ya UDPS. Le quoi bazalaki eli na étiquette ya UDPS. Le président eli alobi partout dans le monde alobi bien que non, état de droit il fait ça. État de droit c'est quoi? Alors oyo babengi ya corruption alobi bitumane kozala na corruption kanyaka yango na te alors soki sikoyo ye atelemite akati makambo te est-ce que état de droit mbula matadi na ye kozala makasi te il faut mukiliza kotalela ye batalamuka baza kotalela ye nini oyo ye akosala tolobaki bien toza kokotela mutu te tozali netre biso tozokotela Nzambe maloba baza koloba nde biso tokoyeba na kodekotiki yango toyeba est-ce que baza na kati na solo o baza na kati ya lokuta mais Nzambe mpe aza kozela justice asala oyo ndenge omoni na kati ya mokanda na 2 Chroniques 19 verset 5 à 6 baza kolobela justice ya Josaphat na kati na mboka ya Israël oyo Jérémie 23 5 à 6 za kolobela justice équitable akolakisa bato keno état de droit na ye ekobanda na bato wana bazali likolo ya président de la République te alobi je vais régner et je vais gouverner la kisi akozwa ba mentindo akokata makambo ndenge longwani parce que esalemi na corruption il faut ba démissionner il faut batika bibonga wana ba suppléer na bango bazwa bibonga voilà la justice équitable. Alors l'autre rôle que monsieur le président de la République Etienne Tshisekedi c'est le seul homme honnête dans la IDPS, si je comprends bien. Oui, mais en quelque sorte, et mon ami, mais dans la CPN intégration, il y a jamais Kaboun. Oui, na base na siège na bango. Na moni mécontente, il y a peuple, il y a base. Ndenge bayebi na kolakisa ke ba CPNité. Ba telemaki na o etalaki bo kabo na bango na kati ya mboka ya Genève. Oui, akabaki bokonzi et pas ya Fayulu. Voter nganga na voter yo, mais Fayulu a voté était. Ba bana ko sambela église moko, ba ko vanda ba moko, mais balaki même Nzambe te, mutu na Nzambe na ye, et la kisaki na kati ya Genève, o Nzamba le ko sabana Nzambe ke no, ko kena église, ko vanda ba moko, et la kisite boyo ko luka Nzambe même Nzambe, bozana ba Nzambe différent to monya ngona kati ya Genève. Alors sikoyo, tangu jamais a intervenir, alabi na bango nini? Ça sert à rien de tomber ma pine. Ça sert à rien de silika. Ok, il y a solo beaucoup silika. Mais tout le monde a silika na bino lundi. Mais pas oh yo bango bako que nous siéger pour na ko telemela ba sénateur wana bako démissionner bako telemela bango et puis muta ko tiesu makona baza wate. La kisi message c'est comme le bango na IDPS ba bossa na ko tia makolote mais mi beko e couper sa mela. Président de la République au baza ko zela la kisi c'était il faut ba révoquer bango ba démissionner ndenge elekelaka et ko salemla ndenge wana. Alors oui oui aux en pas oui c'est bien c'est bon. Na lobby on moni que biso ba congolais toza vraiment peuple moko naïf désabusé ba peuple moko versatile to yebi eloko to lingiti ngai nalina yebisa ndeko bokeju na ndeko eso biso na bango baokunda biso baokunda biso na mboka bapaya awa vraiment soka koyoka ngai ye na biso na bana ne ba diplôme bakozwaka bakosala keloko te baokunda biso awa to bandoliaka ka bamangoya oliaka babiloko ya buzoba ndeko Fayulu wana ntango abanda kokita na mabele nyonso ya Congo abanda kokita pesi bis na mabele omoni bonzambe alokuta depuis sikoyo banyosala batourne na yao azo embrase soudain
azo embrasser sous te akomi kobina Melchisedek nalandi émission moko kuna bazoyebisa biso ke mutu moko abibi bozosentir pendant ke mutu yango azokosa avandaka kuna na Londres fayulu nga nazali ndeko ya fayulu balandeli akomi yo te nazali mwana ya mwana soki ya ndeko na bango so babiloko nini on s'en fout de tout ça ngai ata Macron soki alobika aza congolais abika alingi congolais nga na olinga ye na sens nini tozobunda wapo tozala na ya kolia na ya komela ke mabota kuna bavanda tranquille babanda mpe koyede ata biso bao tozali koto na mwa basalaire na biso ba 1000 € awa okamata ntango okata otinda na orphelinat oyo otinda koto yango mpe nazolinga kotuna bino bovandi na plateau bo répondre ngai na yango bafulu wana ekoma sport national eza eloko nini moi je ne comprends pas soki Moïse Katumbi akiti lelo na Congo yo omona fulu te bakokoma mpe Kinshasa etombe ndenge mpe bakomi Paris etombe mais le problème c'est que Paris est tombé lobi bokesa na mulongo kozela ba RMI soki biloko nini bafutaka bino lobi okei kuna bozolela bandaku ya nani bandaku na bino ya ba logement soki moins cher c'est Paris est tombé Bruxelles est tombé et puis nazoyoka kuna moni mutu moko atindeli nga makambo ake Didier Renders azopesa Tshisekedi conseil yaza na conseil akopesa biso non aucun conseil Kabila wana c'est notre celui qui vivre Kabila on te batiela ki biso Kabila place wana yo kaka kata yo moko soninga na sana ngo bato ide personne na kaka balobaki Kabila partenaire Kabila merci lelo na komo yo Kabila ndoki Kabila diable mais comment un peuple peut être versatile comme ça Kabila zo la kisabita lobi ke bon moni nga na yebisa ki bino que je n'ai pas 15 personnes pour gouverner je n'en ai pas 15 ngo yo monani Félix Sekutu ye moko aleka il a dit alobi na makambo na moni ezosala nga pasi na somo il a dit avant kutuke ba élection oyo esalema soki sénatorial oyo soki nini et puis avant kutuke oyo ya gouvernement ya ba gouverneur kutu esalemi nanu te mais Félix a déjà pleuré il a même dit qu'azomona pendant qu'il faut changer biloko wana il faut pas changer constitution surtout ba élément wana mais ce que je voulais vous dire na landaki ndeko moko boye na kanisa boye bien Christian Bozembe moi ça m'a vraiment rassuré à lobby même si le gouvernement et Félix est fragilisé, tout ça là, mais Félix reste toujours l'homme fort du moment. Dans le sens où bataille qui constitution pour nous protéger Kabila. Vous comprenez? La constitution peut protéger Félix. Voilà. Ça veut dire que tout y a Félix, ça veut dire qu'on change la constitution, pas pour le moment. Et changer dans nous, et qu'on a la bongo. De toutes les façons, député on a mis, mais je suis convaincu, na épité, na yoki Peter Kazadi Koloba. Mais moi je crois que cet homme-là il est sincère. Parce qu'il a expliqué, alors bisomi balé totie voix pour na mutu moko. Mais il fallait au moins na ba 12 députés wana, ba tu na biso 4 va voter comme ce qui fait qu'on allait avoir au moins 4 sénateurs. Oli misanga na za présent très politique té. À la limite quand je m'en fichais complètement. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. S'intéresser. Mais ngai, nous vouloir na batouana, j'en veux à mon peuple. J'en veux à mon peuple. Ya. Donc comme le pote ça va longo libiso bongo. D'ailleurs tu seras pas na bongo té la preuve. 18 ans. Oh, on sait avec nous boma Kabila qui c'est que ba bomi Kabila té. Ba bomi Kabila té Kabila vandi pas défier peuple 80 millions à défier bino vis-à-vis. On a encore ton miti pour boso mona pour pas lobby sa kabino té à méprise sa kabino pensa koleka kutu na mbongo ya kala. Kabila vous a méprisé. Mais les loyo ba tili bino mona mboka ta za mu Luba, tout le monde peut être son guépay. Attends, Luba, mais cette personne, il aime le peuple. Pourquoi tu as monté ma bête à niveau? Sarkozy, a konzaki mboko azaki hongrois, azalaki français. Premier ministre na bango azalaki oyo nani oyo azongi na Barcelone kuna Congo na esoki nani Manuel Valls. Na so comprendre Manuel Valls azalaki espagnol. Ndeko
ça la publicité eloba que concert ezongi na poto concert ezongi mutu afungoli yango madidi to bandi donc concert okiko banda batika ko distraire biso concert okiko banda c'est quoi ça mutu mobimbo zo représenter 80 millions de peuples binaka na yo c'est ça qu'il allait faire alingaki akotisa impunité multipliée par 2 alingaki akotisa yango yango nde nazosambela ke lundi Félix akitisa biso mitema abeta na likofi na mesa alakisa ke c'est lui le chef. Bon, alors. Parce que les silences là, c'est peut-être quelque part que les gens ont raison. Moi, je ne sais pas, moi. Mais ça a quelque chose, quoi. Mais pour Nayo, et là, nous avons la présidente de la République, à ça, là, pour nous éradiquer Babouzo Bahana. Puisque. Nani. Pardon, Limbisa. Oui, élection à la gouverneur Pezoya. Il y a un problème dans ezali boye. De toute façon, il peut aussi gouverner par ordonnance na yoki. Parce que tellement que Bouzo Beleki Kabila il a imposé, non, il a imposé à Kamati de Konaye ceux qui Jeannette à la cotissier na qui député na ya vota qui na soka que na moi si ya Chibala. Ouais ça. On n'est pas commis sénateur, on qui sénateur, on va expliquer biso na nous et la kisi nini et ça la kanini parce que d'après Bosembe, Christian Bosembe na yoki a lobi que normalement qui sénateur on est la kaloka mo couverture mo boye bato bakenda bango kaka lokola na nini babenga bango nini bakei retraite politique mais financièrement baza bien. Oh ils sont confort. Baza na confort. La classe c'est gratuit. Les gens disent ça sont bon wapi akosala ni mais bambongo nyoso et puis c'est que mbongo eza na Congo. Alors batika kotungisa kabiso da ba moins 1000 na biso to swaka ya pasi awa mais batika ezaka ko fungula YouTube wana ko edenga oyebi que des fois comme yo ko to sudi bizambe est-ce que bato bazoka c'est que toi motema mabetu ka ko aider bango te ou c'est vraiment parce que toi na ngote quand tu entends que bazo futa $20,000 40,000 400,000 mais où est-ce qu'on va? Oh papa, ça fait mal. Ça fait très mal. Félix a vu héritage moko ya bololo. Héritage moko ya bololo. Je crois que le fait Étienne Tshisekedi de place à Zali, je suis sûr qu'en ce moment Félix a vu le papa. Les Kambongo heureusement qu'il a eu le temps d'être préparé. Il a eu le temps d'être préparé parce que finalement on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas. Pas traître, n'a pas traître. Alors Azwanaye bateau parce que là qui parlement de vous hein, tu vas faire mon coco wana. Moi je trouve qu'ils sont encore plus valables que je les connais, il y en a marre. Diplôme on bosse lango loni. Bosse lango loni ba bomi Congo. C'est quoi ça? Kimbuta, dans ce Kimbuta, na kosala profil bas. Ce qui nazala ki ministre Mwamba, ce qui Mwamba tambo Mwamba. Na kosala profil bas. Ce qui Kabila na kosala profil bas. Bango ikasanji wana. Papa Nangai. Bazo kokosala profil bas, ça veut dire que bazo mépriser bino na niveau moko pendant que bino bozo gunda vérité des urnes. Quelle vérité des urnes? Toi été corrompu, foutu dès le départ. Alors on a bino comment est que tu auras na opposant na Congo? Il y en a pas à part Félix. Il y en a pas. Parce que Félix Mbele Kalasia comme qui premier ministre. Félix Mbele Kalasuka ni qui comme qui premier ministre. Mais yo kuna olobi ki olingi ki président vérité des urnes en même temps on dit qui peut kuna la députation. Donc voyez pas qu'il y a bien que ça pouvait ne pas marcher. Félix a dit qu'il est président point final. C'est ça. Fayou azonga na Sénégal. Soka lingi to fongola pandodo. Alors ndeko yo lobindenge nini sikoyo président Fayoulou azosala ba tourner à bandi en Afrique aleki wana poto na wasa osuki sa États-Unis yo olobindenge nini a continuer si cette entreprise est de Dieu ça tiendra. Si cette entreprise est de Dieu ça tiendra. Oyebi le soleil à Félix tout son semon na bonza bende on de kokala ta lobaki. Oyebi
na mukanda ya juge je crois lisolo ya Gédéon oyebi il y avait beaucoup bakende qui ont délivré Israël et tout Nzamba tali alobi non ils sont trop nombreux longole langa ebatu apesi meeting comme il fallait faire ozo mona yango na ebandeki na ki député et comme na ki na Sénat et kokende kuna na ki gouvernement entre temps Félix a so repéré azotala bambuma ko elike bene ba kotika lamba mususu 10. Au contraire, le vrai réfléchi, yango zomona keno même parmi abatu bayaki o ba mibenga ba résistant bayaki te parce que ba résistant o bayaki on a ba combattant oyo batelemela la muka o batelemela mbemba ba combattant o batelemela katumbi mais tant molobi que no toyé ko soutenir la muka mais na la muka mbeba zali na la muka katumbi oyo a se retirer mais sikoyo ba osala moko te ba combattant bato bayaki te zali ba résistant oyo batelemela ka toujours bato wana nyoso to na politique. Alors mama ozali ka baro bakisa na oyo ndeko otoloba sincèrement biloko nyonso ezali le temps efi parce que bango nyonso wana baza na basi ya baluba baza na basemeki ya baluba bana makambo ebele soki eza bajeu politique na bango bajeu diabolique na bango etali kaka bango mais c'est que moi je déplore vraiment natalaki moi vidéo moko boye mama moko na Bruxelles kuna bobima bokende koyamba bokonzi bokende koyamba ye na nko nayebaki teke makambo ngo ekomi na makasi nayebaki teke makambo ngo eza na makasi je me suis dit c'est quoi ça bozo prôner démocratie sikoyo biso tolingi na biso Félix epe bolingi Fayulu mais tobima na nko totika misala na biso ozomona place yango ozomona. Moi j'ai vu la vidéo ne plus bomonaki yango je tenais à vous remercier déjà pour l'émission bosalaki na bandeko Tchatumba na Shuka Mboma ya Suka awa j'ai beaucoup aimé émission wana vraiment parce que pour qu'on devienne sérieux à un moment parce que nous parlons des choses très sérieuses tango azolo balobi na mboka kuna ngamoko pe na yokaki yango Fayulu alobi soki chisma tunye okosala ni na Kabila za congolais akovake na ba occupation na ye tranquillement aye awa Kabila komi rwandais mais vous moquez de qui? C'est ça. Vous moquez de qui? On se comprendre mais on se comprendre que le peuple congolais yaya la plupart ba Hollande la ba fulu wana ba ngonde ba tondisaka pe ba mangomba mais moi j'aimerais que ba pasteur neti ba mukuna na ba église na bango la ke belé wana ba kankenza ba yebisa ba tuna bango ba yebisa bango botika racisme. Je suis sûr qu'ils le font, je suis sûr. Maintenant, tout le monde a des médias pour les cater. Ce que moni ba titre, ba tu ba zotia me kokebe la crise cardiaque. Kokebe la mon frère, na tongo na fungola kana siso sambela, na fungola so ba information qui ça. Mais j'ai bloqué j'ai bloqué. Na comme na ba émission mi balé mi ça to na zotala parce que je me dis na ba ko kufa ba na ba ko tika pour na ba les gens qui n'en valent pas la peine, qui n'en valent pas la peine. Vraiment, qui n'en valent pas la peine. Bato yé soit coupé là. Différence na Félix Ezate. Yé soit coupé là, bato allié si bango mapa. Allié si bango mapa n'ambisi mais lobby balobi crucifiez-les. Crucifiez-les. C'est le même Congolais là, on va péter là qui Félix Maboko, il n'y a pas longtemps, ndeko ya Tchango, on a radio Tchango, ce qui est télé, on a tala qui est sous-souté, baba mingi ba limwe, ba mingi ba sili, wapi mama nani, ndeko na biso ya, o Congo na nani, moi na souka ba maman. J'ai jamais vu des gens comme ça. Alors on a maman donc pendant que Nazana est en ligne Ozali moko ya Obalanda qui sorti à libération ya Frank Djongo olobinde ni pour la libération na puisque mingi baloba ki tu sais que ja okokate azana signature te tout le monde va prisonnier wa ndobi mayo le biboni bilobela ya mwanza tu vois non Félix a sa force tranquille. À sa force tranquille. Pas pour la Kabila, que c'est lui qui règne et c'est lui qui gouverne. Franck Diongo, nous l'avons à l'œil. Babi Missié, oui, nous allons continuer jusqu'à la libération du Congo. Libération du Congo, nous y Alingi. Alingi, ce qui m'a battu à Kabango, place na benga na Kabila, Kakabo Iliko Presto. Le problème, c'est que Ataye Fayulu, Wanazan Imperium, ils allaient faire comment? Ça veut dire que Kliko Panabango, ils allaient qui va Kabola déjà Congo. C'était ça le but. Congo et Kabwana. On se comprend. Mais moi, j'ai béni le Seigneur de Konabiso Galata. Moi, j'ai béni Dieu parce que quand je vois le monde entier, tout va tellement mal et ça me rassure. Parce que je me dis, en tout cas, que Kaka Congolais de Bazabou, t'as là gilet jaune, c'est pour vendre en France. Alors je me suis dit,
Macron a dit non connaît na makambo na bisoté a meka kuté parce que lui-même a lié a que na Kenya a que ko bisa Félix que il faut s'occuper ko la soki Kabila ko sani on s'en fout de leur conseil. Il faut prendre de distance. Yaya, ngana zo sambela que gilet jaune, un foulouka, un tonda, je te dis, hein, un tonda. Tant que les gens seront ennemis du peuple congolais, Dieu de son trône va susciter des ennemis pour attaquer ceux qui nous attaquent et pour ça la beaucoup. Mais bah, il y a les ennemis, il y a c'est un versatile. L'objet a beaucoup mis à Félix. Moi, je vous l'ai dit et je le prophétise. Bokechu akoumisa Félix tozali awa à moins que nzambe abengi Félix azala nzambe ya bawi mais soka nzambe ya bongo Bokechu soka koyokanga akoumisa Félix atambolaka na cercueil ya papa na Bruxelles akaye moko aye abaloli vous comprenez ndeko na ngai eza pasi mais vraiment merci pour l'encouragement bozo pesa biso c'est très difficile moi j'ai été menacé à un salon de coiffure ngamoko lisolo ba beteli ngate o de kutu bo sepela ko kutu sikope bozu pouvoir otika biso moi kimia kana bisema qu'est-ce que tu veux dire par là qu'est-ce que tu veux dire par là tout tika la kimia parce que nous n'était pas des Congolais pour avoir pouvoir. Alors, Ndeko Galat, c'est commis vraiment presque na souka ya mission na biso. Est-ce que vous avez le bakisa na o Italie bandeko oyo bazana diaspora mais bani bazonga na poto entre autres Moïse Katumbi na papa Honoré Ngwanda. Merci parce que avant déjà là on a la réponse au la mutu na mukuse po ngongekei na mutu no tuninga yo baye ba bien de ba twaza ko loba toujours que non oui Kabila na katamboka oui baye ba que non David a komaki mokozi mais présence à Saul les aki toujours na kata Israël présence à Saul les aki toujours na kata ya Israël. Alors, Nzambe a pesaki David occasion 2 ou 3 dans la Bible où il y a boma Saul mais aboma qui Saul était. C'est là qui façon Nzambe a tester David. Alors David a dit que non nakoboma mutu oyo Nzambe a chaki na kati ya Israël était. Et nous ko babo que non Kabila Nzambe ko s'occuper na ye moko. Batu bazo congolais za ko pousser Félix pour abima na penser en Nzambe à commettre les erreurs. Vous comprenez? Alors, le quoi on la sagesse, la sagesse on sait là, bakabili bango moko bako se retrouver na groupe na bango baza ko bongisa mikolo ko ya to komona ka yango na kati ya Kongo ndenge Saul akene ko kufa ndenge za mapemetaki. Alors du coup na oyo olobi ya Katumbi na papa Ngwanda, voilà, c'est normal. Katumbi mbongo nyoso silié. Katumbi aluki asomba bolingo na mbongo basomba ka bolingo basomba na mbongo te. Oui, élévation basomba ka na mbongo te babota makana yango et puis sonza baponio aponio abebisi bambongo na ba diaspora na ba chaîne ebelo oyo ngana bino toyebi epesi résultat te azalaki malamu na Félix Mbemba le criminel oyo boyebi molé ya ba pygmée état de droit pesa ko zela ba pygmée pas ko réclamer parce que ba pygmée ba ko sila na forêt équatoriale était beauté na biso ngwana. Alors akaboli bango ko kaboli bango lelo oyo eloko oyo alukaki azuite nzamba mona kana musika Katumbi akomi ko regretter ko lela soso ma mise mona kate abeleli déjà bo pesa nga passeport na nga naza ko zonga na continuer mabulu na nga nazali ko commerçant makambo la muka porte-parole na ye oyo babengi Francis Kalombo asalo baki to sangana ki pona FCC ezali kamususu ya leadership te opposition te bangonde parce que mutu azala mbongo azali makasi koleka yo mutu oyo azali mobola. Alors azongi mboga à ce qui concerne papa Ngwanda toyebi bambula oyo akima aya na poto azali politicien ya YouTube. Oui, il faut comprendre abunisa ki tata azako continuer ko bunisa mwana ezali peza honte na moment oyo balobi état de droit ese limbisa ye ba chrétien oyo ya boma état de droit ese limbisa ye ba étudiant oyo ya boma état de droit ese limbisa ye ki ibu oyo ya sala ki tobosani mais to limbisi mais tobosani ba atete mais ye azako loba keno azali musai na Nzambe mais musai na Nzambe akoluka kimia ya Congo akoluka lipa ya ba Congolais akoluka étude ya ba Congolais akoluka le bien-être ya ba Congolais au contraire kutu na bwanya na ye na mikufelité parce que Nzamba akoza ko sala nettoyage ya ba oyo ba traite nyoso ya Congo bomoni kizenga kei
aporter eloko moko te na bandundu atonge eloko moko te traître mosusu ya mosengo atikali conférence nationale boyebi oyo ebebaka nani aliaka nyaka mosengo mais lelo apeli susu moto lakisi batraite nyonso wana bakosila nzambe akosala nettoyage ndenge asukolaki bato na juge 7 na oyo asukolaki bato ntango abengaki GDO elakisi bakosila mais mpo na papa Ngwanda asaisi opportunité oyo asenga passeport azonga na mboka akende kosala parce que toza na pesa ya bwanya na ye mais soki akovandela kaka YouTube pona kozela ba nombre de vie tantôt za na Maroc mais pas avanda ka ibanité asabima na mai ya koma ni kelele azana sa mabele to comprendre position na été to lobi na ye azonga mboka état de droit ici et limbisi makamunyo so balobaki pas de poursuite des sorciers le gouvernement union nationale ici et bandi abangelo ko mokote mais azako banga nini ba famille oyo ya sala mabe ba orphelin batikala ya bomela bango papa na ba maman alors le gouvernement sikolobi bakolanda bino te basi balembisi bino atika politique oyo aza kosala ya YouTube atika yango et servir ne loko moko te aza kowela na bana mike ba nombre de vie c'est la honte quand même na mutu oyo azalaki conseil de matière de sécurité Mobutu akomi kowela ba nombre de vie na kati ya YouTube OK balobi exilé politique nyonso tout okoki kozonga na mboka na yo y compris balobi au pluriel c'est-à-dire aza na kati azonga akozwa musala akosala à ce qui concerne ba congolais na ba congolaise ya diaspora mais ekokamisa ngai pona bokechu na koloba na ye azongela osala plonge na ye na kati ya restaurant parce que na musique akokite azali échoué akomi ko proposer ene o eva na kati na motema na ye pona Élysée na lobi bien que non mokonzi na bango Katumbi asi azui passeport aza kozonga mboka maudit l'homme qui se confiait à l'homme. Merci beaucoup Ndeko tokomi na suka ya ngonga na biso na mwa lelo. Le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Franchement, naebi très bien que Bolandaka est belé na sengi na bino moko bo s'abonner na bino pour découvrir pour la première fois. Bo liker puisque ma solo eza est belé analyse ezali claire et nette, ba source d'information ezali crédible. Et merci Nayo Mama Béatrice Bongeli Nakati ya Mboka Luxembourg pour la participation dans la Kati ya émission Oyo Mbote na Bilibota Mobimba en tout cas Nzambe apambola yo. Sozala Liloba. Voilà. Ouais. En tout cas, vraiment, merci de Kwerotek, to continuer kanga ce que si na partager kana zo partager to s'abonner belé mais vraiment zamba sunga biso to kende liboso même si ba yini bazali mais ba bazana biso bazé belé ko le kaba bazo yina biso ko le bana ko pa ko la bino. Merci jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup, merci toi Galate le messager Galate 416. Merci beaucoup pour ta participation à cette émission. Nous espérons que nous avons encore du chemin devant nous tout à fait. Pour vraiment parler du Congo et puis bien des bonnes choses à la famille. À la famille, y compris Maman Kitalatala. Merci beaucoup, Maman Kitalatala. Merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech TV. Amen. Merci, au revoir, à bientôt, Maman. À bientôt. Merci, bye bye. 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 Bon, on tout passe. Tambour. Tambour, ah oui. Non, mais franchement, traite avec qui m'a fait bataille de barreaux à bloc, bon, quand même. Quelle honte. À tout faut agir, soit agir, c'est besoin de passer. Fatiko? Oh, agir. Attends. Il va frapper. Il va frapper. Intelligemment. Hein? À frapper.